aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Merci beaucoup ba internautes na biso boza partout dans le monde vraiment Zambia pambola bino toza ana Kinshasa na chaîne na biso aime la grâce TV vraiment ba salutation na merveille la grâce ba salutation na ba gros bisous nazanga morote na plateau na biso naza na confrère nanga comédien journaliste Roméo yemo à se présenter parce que c'est la première fois à passer na chaîne na biso aime la grâce TV. Bonjour Roméo. Ah bonjour Chira. Bonne bonjour. Santé. Ouais, santé ça va. Bonjour na ba internet de notre na biso. Bonjour na ba abonné à aime la grâce TV na boss pe la grâce TV. Oui. Donc bonjour na tout na ligne bino mingi ba bonne fête na ba maman toi. Ba bio eza moi ba maman moi te mère OK na liputa. Vraiment. Eza moi na bino donc tozali wana. Merci beaucoup Roiko Epsapso carrière na opposé comédien, aux journaliste et pendant la carrière nous à théâtre au bandango quand ngana bandi théâtre moi na muke na bandi théâtre ba séro non ba ikoza ba 5 à 6 ans ba séro eza ba radio tout ça va théâtre na ba radio donc kala vraiment donc de banyo bo mwana il y a des codim quoi. Oui, dans l'église, beaucoup d'école de dimanche, on sent que les mots boy, ben journée culturelle, ba journée mots boy, ba Noël, ba ni bossa. Voilà. Bossa mo ba net, mo ba théâtre, il y a une église quand même. Jésus. Te ngana nos amis Joseph. Ngaba no changa mingi nani Yuda. Ah Roméo teka ba makasi. Roméo Jida. Na no jouer mingi Jida. Parce que on a incarné très bien. Bon, ça pas une incarnation. Ce qu'on incarne un rôle bien, ça dit que on peut ce rôle là. Il y a le bateau qui n'a pas de mais on a incarné donc pour dire que boulot de la travail avec ma casse d'autres on monde qui va passer un peu chance on a aujourd'hui rôle. Après Erokoli après wana to kola doit intégrer un groupe à quartier, doit évoluer école. Si en fait, si quelqu'un a bien ma solo, si quelqu'un a la télévision, il y a un groupe à José de Londres. Groupe standard et pas Sida Bilele de Londres. Si quelqu'un a banda carrière, on a bien à la télé. Si quelqu'un a vendu ça pendant ma solo, on a bunda on a dit tant on vient au Kemikili, tout ce qu'on a masse à tout canité. Na epo longwa la salle mouvement ngai sana salle mouvement ngai na évoluer pour ayo aussi mbaté na yo tika ngai ndena yo sona ngape formation chronique na formation chronique pendant quelques mois donc c'est soit donc sur internet yi tant biso internet to bana internet tant bandi tant bana internet bandi to so mo formation ba to bandi pour présenter émission tina lelo to za loto c'est baza lelo de Vanessa Masolo l'histoire Congo TV na plus de 15 530 abonnés l'histoire Congo TV l'histoire Congo ouais l'histoire Congo TV vous s'abonner pe ça la bien la chaîne yande ko na biso Roméo vraiment tous on nan ndenge lobi ko banda ki théâtre papa José de Londres ba salutation na ba difficulté mais okutana na ba difficulté belé ba difficulté na kutana na groupe standard ba difficulté belé ba massa no banda ko linganga ti pourquoi ba massa ba no sala ba mingi ba scénario na ebité bon ngala yi mutu mo na raton étoile na raton étoile ce que ba tu ba place nazali ndire étoile na nge déranger bango to na ye mouvement wana ce que de no linga comme ko linganga mingi moi la place mingi Roméo fazala na waso kuma na no jeune Roméo na no jeune lors na yemoko alors il faut jouer place ko ba massa siko yo comment ça ba tu moi keto là moi pe ba manzele ba pousa na pe mena ko da ba manzele ba pousa voilà manzele ba pousa pe mena nga siko ba na mai pe comment ça ba tu moi keto moi ni ça ba bien té ba mo combattre nga ba ko pe rôle pour jouer rôle wana pe na ba film moto jouaga c'est ça la vie hein c'est ça la vie ou bien babarette à la belle boule na jouer tellement film na jouer déjà moi na moi c'est na bible de jouer déjà comme ba quel on a montage Roméo jouer bien té ba changer tala ba
bandela baluka mutu mususu ba bandela tournage kaka. Donc nakuta ba difficulté belele moi moi makolo ba transport ezate ouais olonga yolo ya tilemba ba tournage makolo donc ba difficulté à la belé tinde to bunda bunda en tout cas ba difficulté à la vraiment belé. Vraiment merci beaucoup Remo sikoto kota la monde ya chroniqueur. Monde makambu o ezokotisa bato mabele ezobetisa bato mitu ya kosakana te na ebite depo banda monde oyo moi ba difficulté pour koloba ya monde oyo on ba difficulté na monde de belé ba difficulté na monde de belé surtout pour comme on a 15 000 abonnés oui non avant que on a comme 15 000 abonnés je passais par d'autres chaînes il y a ba boss mususu pe moi na pe bosali 12 mois futoka 4 mois 12 mois oui fonctionnaire oui moi un pays m'a pena bodangi tika na bani internet na chaîne mode Disco TV la chaîne o yango ezalaka na nupunu tezala na kuta internet te ezalaka pena na babuke mo na Londres kuna bato bayebi na ba obenga ngana camarade na voilà tout justement voilà ezalaka na ba bouquet moi pena ya ba Orao télévision on le capena clair boy comme ba Jazz Congo TV voilà do bandi wana titi waro sabe miso banzambe bani ba futo pete OK maka bolembo ya mi pasteur moi cho moi 10 fois et sauvé titi na yo longma wana na yo kena IC News 243 ya Francine Miatembo tana yo kende wana pe papa to pe aussi mbate na yo longwa lisusu na yo kena chez l'essentiel kuna nde na travail 5 mois futanga te na mweka na mpayme lekino na yo longwa na longwa na c'est l'essentiel voilà na yo zonga lisusu na Francine Miatembo tana yo zonga na Francine Miatembo to bani suko travailler papa et pour simbate na yo longwa na yo kene suko na Bosolo à Congo. Bosolo à Congo, pas à Santa Fe de Londres, il y a de travail, bon, moi, je paye ma paye à la Guinango, mais moi, je suis là, je peux faire quoi qui ne bouge. Et puis, chez Bosolo à Congo, on a une relation bien, on a une relation humanitaire. Oh, le barra bien été pour ça, père Nayo. On a na golo ba na afuta na za ba paiement kuna na 7 mois. Afuta ngate mais na so siko ba relation bien. Na so ba relation bien ba wete humanitaire mais voir même ta fongola la chaîne maman Deborah Bantala dans sous les baoba. Na so relation na kuna afongola la chaîne na liso Congo na zongo kuna. Na so ba relation ba princesse na la patronne ba Josephine Mengi maman na Kailo. Na so ngo kuna do ba relation bien oyo na vandi be mois décembre eye na so pe banzele pe kuna bien banzele comment to développer ni kama banzele wana na so te banzele te chérie na chérie moi pas bien atalanga kuna na Bosolo à Congo to lingana pe bu mambe vanda dans masolo vanda vraiment cette personne a boss a mutema malamu pas comme les autres hein super papa Azaria Bapoma ba bipa na yeba mpayme za la raté boss Azaria Bapoma boss engagé un peu pas na yeba paiement et vraiment boya na yango aboya bo ba corps ambudi o ba nini aboya yango vraiment ba salutation na yo o me to zonga lisusu ndingo lobi ke non internet et dayo ba maman da fongola chaîne na eza te mta fongola en serre na ngamo bo Deborah Bantala da no te on a ka pire serre na nga ba chérie comment fongolo chaîne ya boya na bloquer cadena nga na linga ma mona te mais na chaka nde ba coordonner na nga ya chaîne AdSense na nga na compte ya chérie na nga mo na Suisse azalaka salutation bokabona te bozara to sila na biso na pese ba mote na site tumba na Suisse na chaka ba coordonner na nga ya AdSense na Suisse na oya et tilo tout ça toujours bien donc mbongo le caché le na soka na nga azamu mo simala te o wana pena en tout cas aza bien ye malgré ka munoko ye yes amoni azalo kwa ba blessé la garçon hollandais ya blessé la moto mo malamu ye azala ne bien lo to boyane ka po munoko ya ko ba no gangelo ko mais sinon elle se comporte bien azara bien en tout cas bon les kaka et en tout cas sans faute donc maman solo elle a vraiment merci beaucoup après l'amour c'est l'amitié to lingala te après to boya na to comme binemi donc moi na nzambe soki déjà yini mutu eza déjà okunda na cimetière ya nécropole te o même na cimetière moko ya sekuna na Congo central donc oboma mutu déjà mutaza envie yo oboma et pour oyina non ce to lingani et simbité to
garde la relation et ça bien vraiment dans le bas on zamba sangisa pas kabola ndeti ser mo boya mais là Vincent Toulouse mbongo ser mo mbongo à YouTube Vincent vraiment elle mais ba ser a poto vraiment boye ba ko solo là so na amour et simbité peut-être na place moi ko simba to et dané et ça la bien makasi pour ngapna lo banga so melinga mbongo le ko internet des églises there donc so internet so bien solo bongo on est au boya té relation à frère na bo solo non le bana expliquer na nga bien na finga té parce que biso to finga té na internet depuis to bani maso to finga té mais na ko expliquer yo né na ko expliquer ba to ba yeba ke o yibinga mbongo o melinga la ba to ba comprendre yango parce que internet des églises té tango yo le salinga ma internet ngapela le ko internet ba buso bango to mona ba bande comme susu ba obokela bande comme susu maladi na internet vraiment to ko na page wana to ko na page wana vraiment lobby na zaki na souci et ça là nga pas se travailler nga ko mona ndeko na biso chroniqueur ba baby sienzo to ba bokele maladie romeo ko lobani pour na problème wana ezo ça la passe pourquoi to zangi bolingo amour exact souté c'est moni en tout cas ndeko nanga vadi ton amoni vraiment c'est mon frère en tout cas et ça lenga passi na lela ki ton monika image wana et ça lenga bien té na lela ki tout à l'heure à ce monsieur Sylvain fona ke mona e na lela ki vraiment comme on ndeko mobali ndenga komi vraiment donc neti niama neti loko moko boye donc valer ka mutu ndira donc bato bazo yebate donc mutu na valeur il faut te ba opesa mutu valeur. Comment on se permet de boire que la moutouma parce qu'on a déjà des mimos. Bomier. Tu déjà qui colle. Parce que tu éviter sort na eso ko zani nzambe ka nzamba balola. Nzambo to sambela ka ayo kele mawa. Donc je ne pas aimer ba tumsu bazolo ba na manike mtabwa keliye. Manike maman manike ke boire kele na problème. Ba kizabe mutu ndengwa te. Azape na jeune garçon na ye. Aza monter ma bo maman toza na moi de la femme. Comment on peut baby sa garçon wana. Bon wa to éviter parce que ça maman molili parce que minto poto ya tomber. Là je finis mengi maman na kailo grande sœur na bengi ngabi remena biso minute ya poto ya tomber bato tout ba lo ba ke manike mtabwa ke livali malade. Manike donc poto ya tomber. Ça qui problème na manike. Bon, c'est là ba dire ne to zo ka pe mission mo boye manike lo ba ke non ye va dire le ko pa ba ina ba konta ran. Que non ye va dire le ko la meki na ngabo na ola kisae. Au moins ça ba papa musupe to faut avant ko tenir il faut o meka un peu gozonga sima tango lo belo mo boye parce que bité ba propos de gozonga la yo ko sala mo de maison la mutu mo ko côté lika parole na yo wana a profiter na tu vois a profiter na lidusu après ba kangon show alors déjà ba tout so ba lo ba par rapport à maloba ni nga loba ke zaka mais on sait jamais to ebité za mama molili basala nzambe luka basala nzambe makasi basambela pona na sengo ke lukata prophète Israël mbambu ou bien que luka kabundu Claude kabundu alesa on a prophète Gédéon Nimi prophète Orlimba Yambaya voilà musala nzambe ya bien prophétesse Nadi Boss comme pasteur angapela musala nzambe voye luka pe tasira nga vraiment so luki na ngai tozala na groupe na biso mama Nadi Boss na Belgique mama musala nzambe prophète Gédéon Nimi prophète Orlimba Yambaya pasteur Padou Petit vraiment tozana na Matadi Aigle Majeur vraiment tozala na to prier mais na distance peut déjà tozo prier pour lobby vraiment na lala ki bien té comme na vidéo ya ndeko na biso wana et ça là qui nga passe parce que naza pe na bandeko ya mibali vie à mutu ça sacré et ça lo mo te na mokilo le ki via mutu même Congo mobimba le ki via mutu te mutu na valeur ko le quand même monde entier donc vous mokilo mobimba mutu na valeur ko le kango no faut y bon respecter mutu faut pesa mutu quand même chance à vie comment on luka ka ko boma mutu donc ba kena mutu ancha daya cha kufa nga donc mutu ancha vraiment tous na bolingo mutu azangi bolingo mona nzambe te pourquoi biso ba congolais to ko mitema mabe makasi internet songo tozozwa nini internet tozoyina na makasi boye vraiment internet ko mabe makasi ko mabe comme na bloka ko bokela baninga maladi ko tsela nga da ba tsela nga poison ah bon ouais nga ba tsela nga poison. Heureusement, j'ai un prophète Israël Mbambu. Oh, déjà, mon révélation, on a Roméo, Talabatu Boué, le poisson Boué, jour Boué, Zala Boué, Zala Boué. Après ça, on a détail, même jour et Gozala. Les jours, on peut te comme place sur place, mon appel événement de l'état. Hein? C'est soulagé dans zone Boué, explique ils ont mis la idéologie au prophète Aïb Sanga. Ainsi l'éternel. Voilà, c'est ça. Basala nzambe ainsi dit l'éternel ton examen. Chira nazuma sangana sopa boye qui manger quoi ya Jésus nakata masanga so qui manger bo maradia Komeo betika masanga rara na eko otika natika na ngai na melasu na koma melaka mi bale misa depuis na koma mela na ndenge langa
Si la c'est ça. Na invité na ba master, na invité même ba master internet, ba benga combien de fois na équipe nationale. Oh boyaka boyoto kota na kota bilo kona te. Pona bi ngana na kisité. Na kana nzambe. Bango balingi ba kisi. Voilà. Bango balingi ba kisi, balingi banganga, balingi showbiz. Au moins na mobile comme momi. Momi comme Joe. Vous comprenez? De Babylone, quand on a un pouce à payer na bango, tenga siko ndi na noko boy na comme momi. Mais bon, ba code des oya ka ba noko musu bazan étranger, ba bazoa ko betisa na ba garçon internet awa olinga ngana koma boy ngana tambo na ba obenga iPhone sogi ni wala. Nada na iPhone 7 please. Ngana tambo la boy. iPhone akoma. Shira, nzamba pambola mutu koleka babilo wana. À quoi sert ozwa nyoso mokili mais au père de âme na yo. Amen. Vanité de vanité, on eza biloka mokili o dokuta tokotika. Shira. O est important luka bokonza likolo. Donc ça la musala bibeloba dans le sujet de ton front que Dieu te bénira. Amen. Donc mutu kinondo nzamba pambola yo kolia kozala bien. Donc on mangera dans le sujet de son front. Non sonne na sali musala boy. Na ina kabana we boss atali te Romeo Kano ya sala alobaki bien émission na Romeo. Allez soit moi 50 chaque crédit. Nous sommes musala ngai. Oui, mutoki na yo ya bien propre. Ya propre. Siko pourquoi nga mobali na no minyoko la derrière na ngai pona zwa mbongo. Mutu azoya na derrière na wana oyebi te loko ni na semence na chana yo. Donc eza na yebi bango bele sopo bimso na tanga bakoma na tanga bango. Toi l'état des droits ba pesa nga kanda shira. Ba pesa nga l'état des droits ko tanga te to prier kaka pona bango nzambe alola ayeba ko sunga bango ayede bango batika banzela ya mabe wana vraiment non il faut te prier bango. Ngana osambela ngana. Shira ngana ko sambela pona mutu te. Donc mutu na mutu na mutu luka sali na ye. Ça est individuel. L'évangélisation de ça pour aider bande ko wana oye hôtel ici bon nzela nzambe ozamona ya prophète Israël lobby o memi bon pas prophète Israël va prier pour na bango pour na ki prophète ba précision pas pesa Roméo nzamba pambolo prophète ba afongolo ka miso wana isu vraiment et ozala bien makasi o meka kosunga bande ko na biso internet Roméo na internet tozo wela nini pe tozo luka ni pe to komi wa internet ngana wa biso ma internet mais ebi ke za pena bato bana pe babuzo bana internet le lobe suki la ba mabe so tali via Karine Mokonzi avec internet za ki lokwa comme le gola neti ballon na ye ko jouer ngo ko finga ko leka asa bien te parce que so tali Karine Mokonzi le lo fara sa na kuna libala Mobile kufa. Mais ozoni pe ka mobile. Pona ni baboya, pona ni mama bokilo aboya babala ye. Réputation batali ba imaginer ndenge le kana internet ndenga exposant tout internet ndenga finga ba internet mama bokilo plus jamais moi nanga ko bala mama sia boye. Basi bele ba rafine tumba ba soro na bango comme na mama be. Ba msusu pe lo ba ina ba loyenge msusu ba nani ba depana masoki noni assez depana mao. Neti mama ba mukolo susu za sona nani so nani mama nani soki makwaka soki nini mama ngope ye nteza fanda ka finga ba comédien alobande ba vérité pour na vraiment na landaka alobande ba vérité c'est trop dit parce que comment na ko finga na ba mama ya batu tu vois même ba mama ya mona mama ya neti surtout gérer moi sala asala gérer comme tox boye masala ngai gérer comme tox mon vieux asala bo ya nyoko c'est que quand ba comédien ka ba message na ba kenda ko pesa ya pesa ba $50 pour ba sala ba biloko ninga mais bino pe ba comédien bo make-up ko za bien ko eba ko vanda pour comédien makambo belé l'équipe na ba comédien na yo ka pe fimo aba uti oboma ya ko te ki mabele chere belé ba koti mabele mamboyo soza maele to ko dae je comprends nga na kufa liwa ya nzambe na komu kona boliwa mutamaboko boya mutamokili oliwa na swaki loka mutu bona saki bo utambola mutema pembo utamoni kama mutu te makana poma mutela sala bulo na nga na kena sali bulo na nga na zongi pale dona yebite ke to sabe kiri to fana bona ke ndako nganga opona zwa na tamona mutuka na koma pede opona sala boye bapesa nga mbongo non je me débute tout seul mais bino ba comédien le to moniteur na biso coquette ndenga escroquer bilamba ba veve babi ba veve baza basi o ya Jésus Christ soko toucher veve au toucher orphelin eza au toucher Jésus Christ ko Jésus Christ ba toucher raité bon Kolobaka escroquer c'est trop dur. Kolobaka escroquer c'est trop dur parce que bon d'abord ngana yebi conquête na makambo na tina ko melembo ndote na yebi conquête na makambo na tina kwa kize
Coquette, tu n'as pas acquis ma Mélanité. Mais il fallait que les Arabes m'ont fait gérer en bango na bango. Mais malgré ma maman qui bongo la réalité, nous sommes dans le dîner à Zolo. Mais il fallait que gérer en haut. Parce que ça a fait. Gérer en comment pour Coquette, c'est maman, moi ça pas papa n'a pas sans souci à Benguier. Coquette a dit, na on paie sans du souté. Bilambe qui depuis décembre, il fait là, t'as pas fêté na ngo. Moment là, nous n'en zoto na, azo tourner na ngo. Bon, au moins. Ba comédien bozo tambo la peine au banga nzambe te pour loko ya veve ya ba veve. Bon, moi, ça va biloko, maman bana on le loté, maman bana on déjà. Ça va tout souba ça, ba dama makambo ba tinda biloko OK, pona ba tubo. Bali yango na lo bakana te sa bata poto, avant bo tinda biloko, il faut en confiance à muto tinda biloko. Il faut en confiance à muto. Mais maman Mélanie zaki na confiance à Coquette, amoni que Coquette azabi asala tourna ba émission na ba maman na biso veve, amoni azamu moi si malamu, biso nde tozo sala ba comportement na foi mabe, tozo na comportement mabe. Bon, on a pas melaki mbongo. Mbongo so de amutamoni ya football yo pe devant mbongo te moni na naza mutu na kolo bateke naza parfait non mais au moins que nga na respectaka nga za na batu nga pe na sabe miso ba SOS na sala rango d'ailleurs nga kutu nga mona sunga ba orphelin na compte anniversaire na ki na orphelina na misi mbongo na nga ya poche religion pire voilà na misi mbongo na nga ya poche na ke pesa ba orphelin na chape na mbongo ebe na enveloppe na ke na pesa ba orphelin ba so me bo biloko bref ane côté nga mambe belé na machine i7 ba to kabelanga mon bénédiction na fandi ka bo jour na bo ve mo na poto momini ya da ki abenga remene mo 200 ans na kende o sa ilanga ba direct na mona matanga a direct 200 na sali ka direct mama na 200 donc pour dire que nzamba ozongisa na o na sala ki donc na sala rango déjà mais siko to muta tindi na o sala te poane na poche na mona obimisa na sala donc so mutu pa tindi na sala je vais faire ça donc c'est ça donc nga eloko o batini pona mutu pona ba orphelin pona ba veuve pona ba vieillard jamais na ko détourner yango en tout cas bandeko na Coquette na yebi réalité te soki si réellement au lieu qui biloko ba veuve s'il te plaît ça les font non ça les conférence de presse nga pona nga oui alors ba yo zongisa donc kotika ata lelo ka mutu moko te nyonso ba pesa ki pona bango s'il te plaît zongisa yango nzamba pambola ho na banzela mususu ozwaka déjà parce que tozo quand même na ndeko na pe belle vie pe avec ba biloko tout ça même voilà voilà pour dire que en tout cas ba biloko on bien tout ça biloko so ba tini biloko pona nini sala ngapa na osenga bata poto soki ba moni pe ke yo molingo sunga kita mo pe na kinit ou bien benga pe bato bango moko neti maman Solange Mbwa ki na Suède akita na kin motema ya papa Patrice Bakuba tokendaka na vraiment na orphelinat totika biloko maman Solange Mbwa ki na Suède baka na ba association pe ba veuve bazali ba association ba ONG zali ba nini otindi loko na ba ONG parce que ba comédie le mo pa ko ta ben pia kabo tali ba pia pia gande makambu akobeta kaka te akotaka ngana pia kabo na ke pesa ba veuve mais ani ara motema mabe papa eloko ba veuve ya ba non, ils ont touché Nzambe, ont touché Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va toucher à été. Au lobby que non, il y a qui va orphelin, mais oh ils ont lieu c'est ça, c'est ça. Tout ça la rabolamu et pas bateau, bazana ba problème et Rosala bien Nzambe na likolo pe a kopambola biso. Comme go chiter une émission na biso mot de la fin, numéro de téléphone, non peut la chaîne na yo ba s'abonner et ça peut bien. En tout cas, merci beaucoup pour nous recevoir dans l'émission. En tout cas, je suis heureux à aller dans le plateau. Et puis la chaîne en tout cas aime la grâce TV batubo s'abonner belé abonner tout à l'histoire Congo TV n'a dit que vous avez plus de 15 538 abonnés vraiment boya pe abota coup de pouce awa na aime la grâce TV et ça la bien en tout cas merci na batutu balandi biso merci na boss sa chaîne oyo papa Azaria Poba papa Azaria Bamponyo en tout cas Bampoma papa Azaria Bampoma merci na chaîne Kitoko parce que ça la chaîne ko bama to c'est vandi boy vraiment ça facilité ça ba chaîne mususu cordon caméraman donc caméraman monté comme on a ni Rochino en tout cas Rochino c'est un beau garçon en tout cas moté malamu nabi que musale ke kito pour na réalisation de salama en tout cas ça va nzamba tsalo boko un grand merci à mon vieux wete humanitaire depuis Londres pourquoi pas ma grande sœur propre privée à parler Joséphine Mengi maman na Kailo mo la pièce rap un grand merci aussi à Prince Ananit la patronne qui t'a créé moi si Nzambe babi on a partenaire officiel à Pessi Matos à Pessi Maramoto au Monique merci na groupe le visionnaire du monde là je vois fondé Mpakazoti Gilit Omelion Francine Maemba Rita Mouchama BBC Kanza
En tout cas, merci Nabino tout. Merci P. Quand même, merci beaucoup. Salutation tellement tout ça à moi de la femme. Salutation. Contact exemple on a contacté Romeo Canourier plus 243 89 64 88 572 plus 243 89 64 88 572 on a WhatsApp nanga obenga tokosola. Merci beaucoup. Salutation à maman la servante de Dieu Nadi Boss na Belgique, maman Mami Kapia na France, Laura Kilewa, salutation et belle la maman Solange Mbouaki, maman Kisha de Bundes, maman Rika de Bundes, vraiment salutation na gros bisous, salutation na prophète Gédéon Nimi, maman vraiment maman Riti salutation na maman Osalara 3 mois na Ngomba. Babi Moussako de Kolo, prophète Orlim Bayambaya, prophète Caleb Bakayamba, mon petit frère, Eric Bakayamba, mon grand frère, mon père, le révérend pasteur Bakayamba Bengue, Théophile, salutation à papa Siri, Babi combattait à Tongo, Erso Sobanday Kolela, ma Kokoriko, Yepembe Nyafati, Beto Mobali Mbinga. Merci beaucoup. La merveille, la gracieuse, Miezi, Zamba Pambola, Nangola, Boza, toujours branché, s'abonner à M La Grâce TV. Merci, bye, à la prochaine.